Na lobango déjà soki si Belvie a lesbienne, s'il n'a pas lesbienne. Belvie passa reste nini la moitié ya vie na ina queen de fader. S'il n'a pas passé la moitié ya vie na yena Mobutu a sali sa écoute une opération. Mobutu a exigé banani, a exigé ba producteur. So chéri nanga zate na tourner te. Wana ba ba yebe ngote. Bani ba lati sa na Belvie ba bimisa queen de fader. Ah mais oui. Oh. Non, plus on est gâté. Oh. Non. Son producteur a donné Mobutu. Son gars lobby que s'il a retourné, Mobutu a retourné. Non. Ange Gabriel. Mobutu a comment au fin papa na bango. Non. Ah, ça de la si la dépense. Alors on dit ça si la 15 kilos. Il y a mis homme dans le catalibu. Ah mais oui. Queen de fader asale la Belvie nini Belvie teka kuanga kwa mitangisa na ina to chaka ka bongo ne bango baloba Malea aza mutali boso te abotanga mutatia poto ya koyeba bango ba garder makambo na privé ki songi ya batateatre puis lokola ya Gabi banda ko chaka nisaka lokola nani Baptiste ko kwanga ye Baptiste amuta nkele ako kwanga mwasi lokola ya Gabi te Kabizandeni azandeni Baptiste ko kwanga mwasi lokola ya Gabi te trop de nduta mama na Nzambe be kayeza ibele Baptiste amuta kele te place otokuka te tokata place te eleka na eleke komela na kakutu ya koseka wana déjà mutabimaki wazali na fête comment ba wando be na madame Belvie Bijou la reine ana nzoto ana pembe mana eloko nzoto te yebtala kisi te ana parti na nga nzoto exode okoki kozala kitoko okoki kozala na taille skinny bien chargé là de longues jambes bien chargé mais so ana eloko nzoto te le roi Bijou la reine était et pour la y pour rien ana muto pese valeur te akoma obele la bumu c'est que nous ba ke Joseph mo c'est baby mais oui Nzambe on va tata dans le Libia tala exo koko sala te eza batu nsusu ko obimi na ebo yombo elati c'est ça oui même spiritualité ezali oui Bijou a dégagé yombo sola yombo te mabe place au mabe non ya Bijou c'est pelaté te na sepe na Marie-Jeanne na simie pe na kota belaka oui Marie-Jeanne na hypocrite la qui sepe aka mwa mungala Bijou la reine ofinga Marie-Jeanne na uta mboka oyo Marie-Jeanne osala lelo siko mwana Kishasa lokola Bijou la reine a tourner wapi c'est ça atikali ba futa ke ba mbongo ba utiliser ke na ba émission pour na ba $20 ba $15 yebisanga pona kitoko Bijou kitoko je peux pas nier ça muluba mabaza la ratata za mwindo kitoko c'est ça mais soko zangelo wa nzoto wa pamba wa papa wa nzanza te perso ya Bijou c'est pilaté te ane loko nzoto te Belvie na makolo poussière Belvie na kozala soki na ki lesbienne Belvie a passé tana na queen de fader Belvie ane loko nzoto biloko na nzoto ça poutine de l'écriture s'il n'a pas bête visa mon signe c'est ça au moins il y a ça film si la pèse aussi mateza par rapport ya nous sans ne ba cha et bébé ya nani ya nani oh te mabe place on non place il faut katango pour place il faut katango pour ekende bien mais oui et si mandé ça la mabe Nzonding eka kutuko baby sa vie ya théâtre ma ulinga Nzonding te mais so ba Gabi lelo ba se retrouver na ba vivre arrive c'est grâce à Nzonding Nzambe na ngai ya Gabi pasi di va arriver ça les Gabi mabe mais oui
So le bana le ba o lata kale so e monana. C'est grâce à Gabi. Gabi na maîtresse. Oui oui. Sauver les guides. Sauver les guides. Vrai mobile. Arobimisa bo na bala mwasi wa bijou la rente. Eh, basi moi ça azala ilonga scandale. Vrai noko. Bala mwasi le roi bijou la rente. Seigneur Jésus, non, place au école éclaté. Non, pardon. So ka bala ka po sala ba propre forme. Et on peut nzamba sous sa mariage dans Nzela et Simati. Seigneur Jésus. Leya kutu Baptiste na Leya baza pré Leya bali mobali na koko oba kotala mama mukolo lokola ya Gabi enas tu ba okwanga ye ayoka soni te mwana 1996 malilio yo Seigneur mwana ya Gabi mukolo ya Ernest te wana li ya Gabi ya ko bimisa aya ko finga Karine ya Mado que j'ai sali likolo Karine ya Mado no sola na ndekone Ernest bien chance à vie et mon apemba bijou la reine chance à vie et mon mwindo molele on va s'allo pembe mais éclairer chance na vite c'est ça éclairage à vie en angote ben vie à mwindo mais vie na ye éclairé oui par rapport à wana biso ndo to mone pembe on dit wala ba moi c'est za mwinda parce que y pas za mwinda bijou la reine mwinda te tala banzonzi nga kalaki surtout na top vision tala elonga sila ne banda obima on dirait 22 comment ne ba comme 22 sila 22 mais biso toyebi mutu azaka ex ya sila tika sila na défaut ya Mobutu bolingo na bango na Mobutu emona yawe ba obunda batu ba omona ba kambote ba so mibale ba obunda nini batu ba otuna eza bolingo na bango lelo tomoni mamo international ya ko talisa biso ke sila banda obima na papa Madini esi aboyana kina mama Bia mais tout ça là au monde lettre divorce yesu si là qui briseuse des couples oh Jésus alinga kosi sa molimo wana pas belle oh Seigneur yesu na keko ziki sa makolo asila na ziki si makolo bijou la reine nebi ke za minene kotanga mafuta yesu tumba bijou la reine na partir à makolo na munoko amen 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 prière que ma passant télé Seigneur Jésus si la qui limbela Madilu azala même pas makango Madilu tala il faut différencier makango na limbele oui il faut aussi pour ça on va makango gonzala ozana na mwasi na ona ndaku mozana na petite mo obo vivana libanda normalement confirmé pena ba ngasa no ba yebi mwasi na libanda yeyo mais si la qui kaka bepa Madilu a olala na mutuka ne akabibi Papa Madilu loka ze munene si la aye na mutuka basala ngoka na mutuka na mutuka Papa Madilu anga meme wapi mais ba obi ba dédicace bili nan aida kieka baba aza mobala génération ne kotaba mida kasi siko mida ndenge babota bana mida ana bana 5 abota bango tata par rapport ya aliaka mbongo social ya bana so déjà zaka lesbienne si la tile lo tika ki lesbienne te
Si là on continue qu'il est lesbienne, si là on continue moi mais c'est jusqu'à maintenant. Si là on met la main au océan moi. Oui. Par contre il y a la histoire à Queen de Fader, ni photo ni vidéo. C'est ça, oui. Oh, vidéo il y a mon bout na si la eza. Opération si la tombe la kake lamba, donc mon a référence à mon bout. Comment peut soigner Voilà, merci beaucoup. Voilà, entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission Vous avez droit de savoir. Alors, tout ça, une haute bascule, c'est moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Tous les plaisirs et pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur votre chaîne haute bascule. Balobi, awatu bascule kabango, bango kuna ba bazoko maniola kabiso, tozali toujours blindé, pe tozali ko basculer bango. C'est moi votre humble serviteur Exode Mikebi. Je suis pas seul sur ce plateau, je suis avec CPI Darlene Love, CPI Nabango. En tout cas, c'est avec elle que nous allons essayer de parler aux nuances les cas sur la toile na internet. En tout cas, biso tola la tola mugaka kaboye makambu et comme laka biso. Je profite pour dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo, et pourquoi pas dire un grand merci à Mado Totomo, moi c'est Angania, Ipi Zelendo. En tout cas, Bambote Nayo Yangwana, big dédicace Nayo, Ebele, pourquoi pas à Arlette Sakati, ma petite sœur chérie, Eldine Mikebi, ni tache, ni bouton, ni vergeture. Moi c'est 1m80, moi c'est Yatunda, maman Wivine Mukanga. Moukoko, c'est par cet nom ou bien par cette dédicace que nous allons commencer notre tranche d'aujourd'hui. Comme je disais, je suis avec CPI de la presse, Darlene Love, que je dis déjà bonjour et bienvenue. Bonjour Exode Mikebi, merci beaucoup. Bonjour Naba famille Libota Nyonso. Voilà. Bonjour à Papa Tigre. Donc, bonjour spécial ou bonsoir, ça dépend à à rejoindre vidéo Oyo. Voilà. Bonjour encore à Madame Bevi, Poutine de l'écriture, au capit de l'écriture, pièce rare de l'écriture. Vraiment, Exode Mikebi, merci de disposer tant na yo. Pour les lois mbanga lisusu na roloba, je dis et je répète et puis je pèse bien mes mots. Nyonso na roloba et engagé. Et engagé. Là c'est pas un mot na mankas. Na ninga oba émission bon. Pour commenter a utilisé qui Exode. Non, ninga moté. Voilà, merci beaucoup CPI Darlene Love to banana directement na film où tu aussi là na kati il y a Bella Production en tout cas du début à la fin ndengini ni ozwa la ki en plus au retenir nini ou bien ebakise lioni na vie neto monaka. Merci beaucoup Exode au bandana premier épisode. C'est na 14e épisode depuis fin nabiso. En tout cas, Madame Belleville a TI. Voilà. Surtout quand tu fais le mal, il faut le faire bien. Parce que ezana ba mabe musu suto sala rakebo koko misala. C'est ça. Moni papa Serge abisali yango na mama ya Daeli, mama Marie-Hélène. Kota la pe na ngambu ya Daeli aiki na mwana ya tonton Patrick, koto azai papa Serge. Donc Madame Belleville a TI, il faut qu'on soit honnête na vie. Place wana TI basi o ba fille mère. Donc faut yeba ozala mobali mususu ozana o faut zaka juste ta vérité. O lo ba ka vrai. Omoni? C'est ça. Nangambu ya basoda o bande ko se comporter mabe ba bosani mateo bate ya rabango na armée tala gesho no tonto lulunde basuki ba ye ko mikangisa bango mokonza omona na te mokonza za tout la mwisa zaza mais ole batika la bango pena ba ye kokuta pele inspecteur azola ne la dossier pe sous aza na mama Marie-Hélène na reconnaître bango yango balobaka na lo baneli lisusu quand tu fais le mal faut le faire bien. C'est ça. Omoni bango basaki yango bien te yango wana omoni e ko rattraper bango ekangi bango vraiment film le chemin du chaos
ezaki pena kao na kao kao ebeti sila lelo kao pe beti ya Gabi kao ebeti mide beti ese kao ebeti tendresse dibinga donc kao na kao jusqu'à maintenant ba okoko tele maté ba ka na kao ya Gabi tinda osa émission bonga aka kao Bijou la reine aka kao mais ya Bijou muta ebimi awa la kisi baba boté na to banda directement na Bijou poto kene momba mbangu komona ki ya Bijou na émission ya ndeko na biso nani Lekechu to mona ki directement azo a okoloba par rapport ya Belleville ndenge ba sikaki na kati pe ba image ezali bazo la kisa ya Bijou kokota Belleville na mama na biso le yandaya bazo seka na Exode na kakuto ya koseka wana déjà mutabima ki wazali na fête comment ba wanda obela madame Belleville poussière Bijou la reine ana nzoto ana pembe maana eloko nzoto te yebtala kisi ba parti na nga nzoto Exode okoki kozala kitoko okoki kozala na taille skinny bien chargé là de longues jambes bien chargées mais soit ne eloko nzoto te le roi Bijou la reine etelenga na ye et pour la ye pour rien ana muto pese valeur te valeur akibo mwasi po mi pesa ngo parce que Belleville na ye baba collègue na théâtre collègue mais yemo balo bien moi papa Zali obi balo na tika balo na bango papa Zali moi c'est akoka ovana libala na ya mariage inanité le lenge au Bijou la reine a salé la mariage akoka même pas ko savourer mariage né inané on se marie une fois c'est ça et puis on se marie pour la vie tango bala fo yeba mutuni no bala Bijou la reine azaki moi si moi ya ba pressé abala nena mwana bata mama Monique kaka pona par rapport ya combo ya mama na bango par rapport à gérer ka hôtel ya famille na bango dans l'intérêt oh mais oui obongo suppositoire na mutu te place au mabe non place au mabe te ya bien suppositoire na mutu na poids ya Bijou wana bana baluba ne ba sokola ka biso très bien ba mama biso bazwa tanko masé biso nzoto bien pona kitoko Bijou kitoko je peux pas nier ça muluba mama zala ka tata za mwindo kitoko c'est ça mais soko zangelo wa nzoto wa pamba wa papa wa nzanza te place ya Bijou c'est pilaté te ane loko nzoto te Belleville na makolo poussière Belleville na kozala soki na ki lesbien Belleville a passé tana na queen de fader Belleville ane loko nzoto biloko na nzoto ça poutine de l'écriture meilleur scénariste d'Afrique Bijou ana nini na ndenga présenter biso pembe ne te pona ozape ba rapé a pembe na mona omoni ba jara pembe na ba jara pemba mwana nga bena kana nga barabongo problème ezate abisko mutu wa yona eska ko zanga biloko eska ba biloko lo bakalo ezanga ndeti pe ya vrai mobile akobimisa mbo na bala mwasi wa Bijou la reine te basi moi ça azala ilonga scandale vrai loko arosani te bala mwasi le roi Bijou la reine Seigneur Jésus non place au école kate non pardon soka bala ka posa la ba propre forme ya on peut nzamba sukisa mariage na nzela esimba Seigneur Jésus. Non, y'a c'est pilaté. Non, place où y'a c'est pilaté. C'est pilaté. Y'a moi ça be fort na ye. Y'a moi ça la be fort na ye. Asa dinte y'a moi so ba ko bimise la mbongo babala. Seigneur Jésus. Oui. Oui. Après na bossa nde to benga ngo vraiment na chiluba na bossa ni. Asa jari ya basi wana. Donc on mérite même pas. Ba valeur au Belleville azana ngo. Donc mutu le roi Bijou la reine ko poussa na te so ko poussa neza par rapport ya a luka a dîner Belleville makasi ma okokati a finga pena Belleville makasi po donc excité si la benye na film voilà et pas ba pangi pe elekati po si la dépendre na ba bon le lobo to moni na mpanjolo kuna jouer c'est que ma finga na ju place
Bon, et ça n'est pas possible parce que bango bata mafinga. So pe si la pas tienne ba pas ngité mais si la muta mutu et ya lula zaiki a ko ma ba film. O ka ya ballon ni scénario ke. Faut ga yeda jouer. Ya lula salle de casting bien vient dans le groupe Simba. Et bon comme pas si là. Anyo ta. A ko ça peut ba pas. Voilà personne ngolo banini. Yani bapanga akosala casting par rapport à méritocratie mona muta mérité rôle. Rôle oui. Parce que autant il y a pas si la habité, yé afinga kinga bien. Qu'est-ce la sala nini casting ne c'est l'obal. Non. Donc il n'est même ligne d'idée il y a bijou to moni a lobby bevi na fête ba finga qui est ba seka qui est alors que to mona soumwa na moi si yo aleki na live, je sais pas si vous avez live Tonini a pessi détail pourquoi bevi ba seka qui et place wana analyse wana yaya bijou na bevi ku taleki na TVT mais mutu déjà yé mais faire les cas émission té et puis aloba déjà aloba na biso boy to vandi alobi na ko sala ka émission mukolo nzambe na nga opesa nga permission c'est ça omoni ke bevi a otonga carrière ma ko koloba te ndenge ni na s'inspiraka bevi ozwa ba trophée azwa trophée ya meilleur scénariste d'Afrique centrale alekela ngo émission te omona degré siko mutu ana zaleli donc bevi mi aluka ko meka grandeur ne na nyonso o bijou la reine bana lelo ti lobi bijou la reine na ne mwasa makolo minene bijou la reine na makolo propre bevi makolo poussière mais bijou la reine azwa trophée nini c'est ça na Kilimanjaro personnam soki kuta azala incapable ya kondima bana papa na biso mundu eri c'est ça mobali no boboti na ebana non okoki kondime te mais oui papa mundu eri kuta azalaki mobali mo mutu nyonso anda respecté na théâtre oui moi nous en a raison soki azali mosamala mpa mundu eri alinga abale iti mabala ite poni na ndeni ye koka miboti se na okrakene ka président mundu eri o comprendre ba mundu eri atali aponi kaka oyo apakolaki eloko te atiaka te eloko te bizu lakani yongo toza na ntina balingi kaka oyo azanga ntina Tuko place wana nde ya yo lobela bevi nda sekaki et puis ba sécurité exode ba sécurité bijou la reine yemo komone liseki non yede ba seka ekala yemo de akomone ko seka donc so mutu ayebe te so amonika mutaoki po so seka po auta mwana longa scandale non mutu so ataleka bo ba misuso pe bakokata che bien te abebisine longi malgré pembe ni wana biso nde to mone pembe aza pe pembe kasi biso nde to mone pembe kasi biso pe tout ka obongo siko bato ba pesa batu valeur ba mone pembe te chance à vie et mon pemba bijou la reine chance à vie mon et mon mwindu mulele encore ça pembe nous éclairer chance na vite c'est ça éclairage à vie en ngote be vie à mwindu mais vie na ye éclairé oui par rapport à wana biso ne to mone pembe tu ndeba ba moi c'est za mwinda parce que yé pas za mwinda bijou la reine mwinda te so qui vit ko te ko za lumière te bon siko za mwinda papa siko za nini Azanan. Mon Lili. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, toi avancer la biso. Toi avancer. Biso la reine na so peser te. So ko tu si là. Ana moi biloko ne mi balé abana tsona wana. Nzambe ngai. O eza ye moko te sima bina ba partenaire. Biloko nini? Des chaînes. Nzambe. Abakuluna na Esbo. Seigneur. Akoki be vite. Boka bijou la reine. Ata ba la reine chou ala ba ote bijou la reine na koma fille nini na mboko yoyo natuna bijou la reine na sala nini na mboko yoyo
Natune. Bijou la reine a zoa trophée nini na mboko yoyo. Omoni yango na sepe na Marie-Jeanne Bololé. Ah, Emily. Ah, Obetiaro kitoko, ma grande chanson, je te love. Ah, je t'aime bien. C'est oui, Marie-Jeanne a zoa mobimba. Mais oui. Ah, lobby peut avoir vérité kitoko. Il est choqué, Yaya. Kovoda kutalinga masque au bijou habité. La reine. Azana ninga boko yoyo. Natune. Azana ninga boko yoyo. Bijou la reine. Ah, voilà, merci beaucoup Toti Cannabis, vraiment place. Et l'autre petit est passé. Marie-Jeanne a lobé loko yaza. Il faut au moment où on a le baquet, on est le kwanzoto parce que moi si soit on est le kwanzoto, on peut s'en donner poids. C'est ça. On vous assure na qui vraiment. Yé a un côté. Donc soit qui a meli masang, ah luka no comment tête pour baquer. Ah non, ah place au mabé, ya linga te basimba point oyo. Marie-Jeanne a lobby en okuna. Marie-Jeanne a yebinda kwa bijou la reine bien. Soit le bon c'est solo. Mais oui. Eh, Zambi. Papa Rika boya bijou poigne. Pour la nini maman explique. Infidélité. Au katakop nanda kwa libala. Aiki na prêté. Bijou la reine soit baleza kaka ba conseil. Obi madame Bevier. Ba famille bota madame Bevier mam. E makasi madame madame Bevier ngo. Soka teya ka bijou la reine terre représenter suppositoire. Mais baba la te. C'est ça, c'est ça. Il faut le tika. Mais le bijou la reine a kobe tatere na balaka. Anga tika la ka bongo. Ya bijou lo. Kilimanjaro samubali. Alobi ke yekuta samwa likolo ya belle vie. Ah samwa ni. Ah bien samwa. Na lobi Kwa ndima ko Yemo de akomone lisambwi. Non. Ah, ngaye. Noko chègue à remonter, à remonter, à remonter, à remonter, à remonter. Ti sukanango. Ti sukanango. Lelo aboma. Natanga ku nabi noko gesho. Noko chègue. Noko chègue pardon. Là on confond dans le gesho papa. Ya gesho ingani. Ba moté. Rocambole. Là mon vieux. Ya on a le beat. Lelo oh nana boma carrière à bijou. Bijou à moi cité. Soki non. Ami sambu sakala. Chege lelo koko komate. Chega ki meilleur scénariste. Nanzodi chega bana okoma. Tant continue dans la bijou la reine. Wa peut écrire à chege lelo. Na ebite vie na so akoma obele la bumbu. C'est que nous baquet bijou ça mon c'est baby. Mais oui. Non ba ta dans le balibia. Tala exo koko sala terre eza batu susuko obimi na ebo yombo elati. C'est ça oui, même spiritualité ezali oui. Bijou a dégagé yombo sola yombo. Te mabé place au mabé. Non. Ya bijou c'est pelaté. Te na sepe na Marie-Jeanne simbi pe na kota belaka. Oui, Marie-Jeanne za hypocrite la ki sepe aka amwa mungala. Bijou la reine ofinga Marie-Jeanne uta mboka. Oh, Marie-Jeanne a osale. Lorsque moi na Kinshasa lokola bijou la reine, a tourné wapi. C'est ça. Atika li ba futa ke ba mbongo ba utiliser ke na ba émission. Pour na ba $20, ba $15. Ah, yebisanga. Côté au peu faut so mama futa choko. Mais ça naturel. Et là ko pe si passi, bijou la reine en adresse te. Ne ba plus la ke $20 ana akala na yolo kuna futi $5. $20 ana akatile des choses à mon à 4 jours. Soit beti 6 émissions, ils ont aidé. Donc on fout à $5. Bon à 12 jours. $5 on a bébé tous arabien té. Ya qui partait. Ya qui partait. Abina Marie-Jeanne attendait là. Bande kona théâtre mbetu. Na préféré ta Marie-Jeanne attendait la bande kona théâtre. So ba yaka. C'est que ba Marie-Jeanne bien. OK. Ba mon Marie-Jeanne a propre. Ce ko bijou mubala kima ye moins de une année à mariage pour na nini. Bijou carrière ya shege ekenda wapi. Oye ka tendresse ni binga ko ya mané bijou la rente. Poni. Oh. Mais shege to ça peut ma parenté. Mais oui. Oh, mais oui. Azana kana ya. Tada sa bo sa bien si mané pe bijou si me pe na para shege. OK. Le shege to ebite nini o sa kuna bubu.
Viens échec que ndakaboy. Et banate. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, dans un CPI de la presse. Tout continue na biso vraiment les loboye to moni to biso to là. En tout cas, ndenda basala asala mokine. To là kaka après to la moki. To vanda bo to mona batu bayeli, maman ya biso leanda par rapport ya relation na ye. Na tonton na biso Batista ke yazo seka baninga alors que tonton na biso alongola kae bilamba basala naka lelo babotaka boye na boye comment na ba propos na nyonso CPI analyse na yoza nini par rapport à wana eloko bango balimba komisa lifinga eza ngo lifinga te maleya aza muta liboso te abotanga muta théâtre c'est ça poto ya koyeba bango bagarda makambo na bango na privé ki songi ya bata théâtre et puis lokola ya Gabi banda ko chaka nisaka lokola nani Batista ko kuanga ye Batista amuta nkele ako kuanga mwasi lokola ya Gabi te Gabi zandeni azandeni Batista ko kuanga mwasi lokola ya Gabi te trop de nduta mama na nzambe zela be kaye bele Batista za muta kele te place to kukata te to kata place oyo te eleka komela soki Batista atika ki bango sundoli bango omona bokombola te ya Gabi ya dégager mutema mabe moko na histoire le na Batista o comprendre baki artiste rebona innocent kutu bakabwani baboti mwana bakabwani obongo male ya soki pe akabwani na président Batista poza ka passe moni na monde na bango wana bango mbale baba star yo le kana TV ngana le kana TV ba compassion ezala bayebi yo ngapi bayebi bayebinga soki leya aboya na ye kwa kolakisa mokili ke mwana za ya Batista te mama nda yebaka papa mwana c'est ça omoni ya Gabi ya kotalisa biso abota na Batista est-ce que male esa ya kotalisa biso kabota na Batista to kolanda ka président Batista nanu pe aya koloba te yango tolobi to kolanda kaka o bango mibale ba opesa biso c'est ça mama Leya madame Leya nde ayebi tata mwana maman nde ayeba papa mwana na surtout que maman Leya esi abala papa na biso esi babalana na bango mwana na automatiquement akomi ya papa wana mwana na déjà za na papa tina nini tokoka kobelela toya kozongisa mida ese baboti na combien de mibali bango ndeti na makambo ya koya koloba Leya kutu par exemple si c'est vrai qu'il abota na Batista aboti na mobala malonga nani mobala malonga et puis mobala ingénieur parce que président Batista amukola maleya amukola maile baza na bango aza mobala génération ne kota ba mida kasi siko mida ndenge babota bana mida ana bana 5 abota bango tata par rapport ya aliaka mbongo social ya bana siko batata banani mida na nde babo batata bana na bango banani po bango baya kobamba Leya libanga bango pe badine te Leya kutu nzamba ko limbisa na mbala moko bango yo 5 fois tata 5 fois ko sente lifelo wala lifelo non wala nzamba kuta ko tata kama Leya bi eza lisumu mwana betaki libaku aboyi na ye kolongola zemi abota c'est na peu na normalité de mais ya baminda babota na consentement na bango abota bana o comprendre pour 5 DG zebele siko wana lifelo mbala moko oyebi ke na boti na ngana oyo ou bien na za na ngana oyo kasi na zuize mbana botele kompensa tikala lokola mundele asunga na azwa na ngambonga social ngamoko mais oui pour son boti moko za la rere bon boyi pe kolongola obite nzamba sunganga na tambola koya koloba moni eloko eboma bango ba okota na ba vie privée ya bata c'est ça artiste oui quelqu'un a comprendre artiste balobela sur les plans artistiques nous représenter biso mais où est le comment boye ba vie privée ya batu koya kotalisa ke mama Leya ti lelo akenda libala te pa koko na ye wana mobala mukolo azalaka te c'est ça mobali ataza na 70 ans ko bana mwana 17 ans ele kaka nango surtout que mabende soka zozo ya makangu kuanga yenenge Ernest bana kuanga ya Gabi non ava bango baya koloba Leya kutu Batista na Leya baza pré Leya bali mobali na koko baba ko tala mama mukolo lokola ya Gabi
Ernest Tuba au kwanga ye. Ah yoka soni te moi na 1996. Malilio yo Seigneur. Moi na Gabi mukolo ya Ernest. Ah te wana li. Ya Gabi ya ko bimisa aya ko finga Karine Yamado que j'ai sali. Likolo Karine Yamado no sola na ndekone Ernest bien. Ernest ado ya na terrasse ya Mado. Ba sola na bango bien. Ernest ayeba ki mobile ya Mado. Ba ki na relation bien. Ya Gabi na bazuwa ne ya ki mamo kolo. Aye abandi ko finga ya Mado na TV. C'est que mon rien tout ça la bien. Non. Na Ernest a comprendre na bi te. Aba banomela mama ekufela mbwabo eta. Ngane na bona ko bandovi. Ernest a kei ba sala ba prière. Pour mon lit vivre arrive bibana kati na ye. Non mais oui. Ma bé. Siko eloko nini bango ba ya olobana leya ese. Si là on a pas ça bien te. Gabriel on a pas ça bien te. Ah, ntambi na ngali kambo madilu yo Seigneur. Tous les cannabiso. On a pas ça bien te. Ba on pas ça télé. Ah, Seigneur Jésus. Si là qui limbela madilu. Azala même pas makango madilu. Tala il faut différencier makango na limbele. Oui, il faut il faut aussi faut ça. Comment makango kozala ozana na mwasi na ona ndaku. Moza na petite mo obo vivana libanda. Normalement. Confirmé pena ba ngasa no ba yebi mwasi na libanda yeyo. Mais si le yaki kaka bepa madilu a olala na mutuka ne aka bibi. Pas madilu lo kwa ze munene. Si la. Asendi. Aye. Na mutuka. Basala nguka na mutuka. Nyoso leki na mutuka. Na mutuka. Pas madilu nga meme wapi. Mais ba obi ba dédicace bili ba. Aida kieka. Alela ki. Ba buto ebele aussi la pesa pose à dédicace. En dehors à dédicace atike la ni. Te atike la elo monte. Et puis ngana okama ba komisa Silia makango officiel pa madilu. Ngai grande sœur nanga nani Gladys Kabasele. Donc abota na mwana papa Madilu ya papa Madilu. Donc cousine nanga. Lobi to soigner na tuni abi ko tu na ba vie ninja penza boy confirmer si la te. C'est ça oui. A confirmer même pas. Dans un bon bilot mo wa kosa les cam petit mo limbele ya yo mobali to no ba limbele. Na mona ko petit mo ba ilanga tout ça. Visa za te boye ba bengi sila. S'il n'a pas bête visa mon signe d'autres. C'est ça. Au moins il y a ça film si la pèse aussi bateza par rapport ya lu sanzu ne ba cha et bébé ya nani ya nani oyo. Té ma bé place où non place où il faut katango pour place où il faut katango pour kende bien. Mais oui. Et si mandé ça la ma bé. Eza bien. Ba yoka bien. So ba olinga ba dîner belle vie. Belle vie ba na loko dîner te. Ba ile biso histoire a queen de father. C'est ça. Bevi na kui de fader ba biso ba fana ndaku moko te ba no travailler ensemble défi ba au foot la ndaku. Il y a patronne. Te ya patronne te ba collègue. Oh, tu patronne bonne exemple. Oh, ya pesa ka kanda na linga bongo te. Mais tout mon papa moi peut ba loba ki. Ba ndako travailler ensemble. Nenga Bevi a travailler na papa na biso major. Nenga Bevi a travailler na papa Lomé président Caleb. Ne peut ba no travailler na. Oh, patronne na moi msa na été. Oh, moi msa na ndeni. Oh, moi, je suis en parce que Belgique, notre travail déjà pas major à comment ma fille. C'est ça. Nana quoi na ba no ba fanda na Belgique au chambongo 4 au foot ndaku. Musu so somba nini. Oh, ba 4 musu ba somba provision siko. Et là on y ba on ba ya oloba. Aussi bon ba il a biso beaucoup plus. So ki Belgique fanda na ndaku de queen na ya queen de father. Siko aussi là avant na bandal. Et pas nani. Et pas Mobutu. Mobutu a berger. On est Mobutu te. Non, t'as ma communauté pour la respect la mission. Oh. Banga ba lo ba ki lesbienne na bevi. Na lo bango déjà ce qui si bevi ça lesbienne, si n'a pas lesbienne. Mais je pas ça reste nini la moitié ya vie na queen de father. Si la paix a passé la moitié ya vie na yena Mobutu a sali ça écoute une opération. Mobutu a exigé banani a exigé ba producteur so chéri nanga zate na tourner te wana ba ba yebi ngote bani ba lati sa ndembe vi ba bimisa ku de fa ya ni na wana ah mais oui
bango. Non, place on est gâté. Oh. Non. Son producteur a donné Mobutu. Son gars lobby que si la retourné te Mobutu a retourné te. Non. Olinga na biso e mona Ange Gabriel. Mobutu bango lelo ba comment finga zanga papa na bango. Non. Ah ça de la si la dépense. Alongoni ça si la 15 kilos. Ya mio na kata libu. Ah mais oui. Siko de queen de father asale la bevi nini. Bevi ateka kuanga. Kwa mitangisa na ina to chaka ka bongo ne bango ba lobaka. Bevi koto koma ba film papa major. Okende ina. Donc atanga classe na mutoki ya famille na mutoki na ye. Ah ça commerce na odef sa biloko. Mais si la nyoso alata azongisa. Andola ta biloko Mobutu. Mais oui. Mais na comprendre il dépasse na yokoma. Mobutu tanga boyi na ye andimeli nzambe. Ne kando aussi la joie l'orage Mobutu atika na défaut. Mais oui, au nom de l'amour. Donc maman ba koye salir réputation éviter. So devient vendana queen de father. Si la pas vendana queen de nanana ni na Mobutu na bandala na biso so to mona. To mona bolingo na bango. Si la sa zuwa so mbala poto ayeli Mobutu. Si la sa zuwa ba abundisa Mobutu na bandalo. Tout le monde aye bien on a solongo na ye bien côté. Et pour Mobutu ba sili que ba bengani si la. Mali so ngana toto. Tala, awa ko toko chocané. Non, c'est choc. C'est choc. Oh, mais viens n'allait pas ça bien te. Si la pas n'allait pas ça bien te. Au moins il y a si la ils ont rattrapé Tilelo. Bah les fêtes son anniversaire. Na matanga maman nani oh ma bolingo, ma boli. Au moins été maman na papa baye. Ah baby sa vie à moi na bato. Te maman na papa. Moi na zara pimi na maman na. Kassit. Oh. Maman na papa. Oui. Tonton moi na moi chine moi te débattre maki tonton pena bien ma veste Atoni lunettes Atoni mobali moi si pe pembe na osala ki bo moi si Belleville lelo oyo ana libala na za heureuse c'est ça oui to boite mutu akana masumu na ye Belleville luka nzamba luka délivrance yanga buki mbuma lo sambo na ye c'est ça so ka ki Belleville a luka délivrance te mais lelo o Belleville azana papa biso te na ben site nyonso oyo na makamu nyonso oyo siko si la so buka nini si la ti lelo so Belleville azaka lesbienne si la ti lelo tika ki lesbienne te. Si là on continue qu'il est bien, si là on continue moi mais c'est jusqu'à maintenant. Si là on met la main au séa moi. Maman nanga nzambe nanga. Oui. Maman ba yé la biso histoire à queen de father ni photo ni vidéo. C'est ça oui. Oh, vidéo yo ya Mobutu na si la eza. Opération si la tombe la kate lamba. Donc mon a référence à Mobutu. Koko ma place wana te nzambe. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Vous comprenez l'émission Oyo. Mais oui, chair de poule. Maman va choquer des choses. Choquer ma casse. Maman va aller là comment te va finir ben fait kangaé. Non. Si la li finga, si la soni. Place au ma ma. Ben fait qui marana kuna bangote. Ben fait ya kosangana kui de father na ki mukolo. C'est ça. Adinti déjà ya osama boke na ye. Bango sko si la ki manda ku tongo abana va ne pas ba sonner voloko na bandal et si vite wala tsuko oyeka ni Mobutu muta sengela pas ba sonner voloko avana no wala moi sitanga avana a mama nzambe na ngai et pas ba sonner voloko si mite papa voloko ko tomboka bo sonner moni mo eta bi Mobutu zwaka mutu no et si mbate Mobutu azu ya zongna na ndaba para Mobutu batal ba wi on de moi on va détruire vie moi na so ba bengani si la pas ki wapi kende Mobutu azola ka ndakuti azole ndaku na bandal bazua ko sa bazua na ba tournage moi ça pousse na pembe na Mobutu te si la ça zua pendant quoi moi ça la mobali na ye ba on ba kasi ba on ba choquer nani so ko ça la bien et collecte parce que ya gabe autant ça biso que madame Bevia na obima na soudé ata so ko ya queen de father ezaki tani
C'est ça. Mais si là, tu es habitant. Soki tembe, nana longo ça si la bagnion, mon bagni. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, tant que votre émission, consommer on peut aller du début à la fin pour il y a à boire et à manger ici. Les tiers les opé ça ma. Nazo chair de poule. Mais oui. Mais bino bozo la nabiso vraiment vous restez branchés scotchés sur Haute Basque na émission nabiso vous avez droit de savoir. Vous avez vraiment le droit à quoi c'est passé. Ces pays de la presse, tout qui est nabiso malé mais les lobos et tout la mouki tout mon a ndeko nabiso ya bandia ya lemba ya nabiso ya lemba aye awa koloba été par rapport à mambo ya nzonzing de salama ki ya mayo par rapport à mambo ya nzonzing na bi mutaleka na nzela mama Oliva abimana eloko te. Eh obandi mabino na c'est une question te obandi. Mais oui, maman Oliva ida ba via batu. C'est ça oui. Maman Oliva. Maman wana. Mais mutu nyonso aluka pa bénéfice. Madame Bevi bon baloba madame Bevi bonga na mbonga maman Oliva. Bosko ye mayonnaise bonga na nini? Aleka nzela kinga kati abimana eloko te. Epela kuta lobatikana na lopango. Epela kuta na lopango to kenenga na to mona lopango epela. Oui oui. Bosko mayonnaise ya chaka wa. Continue na otuna question. Ali na TV alobi ke vaut mieux que ba cacher en Nzonding parce que Nzonding il y a ba papa na biso major ba bande kozwa ba prix bien bande en tout cas théâtre bande au salama na ba norme pe ba cacher ezalaka bien mais oyo ya lelo amona mutu moko to ya ko défier mambwana pe et c'est passera bien kakati ah pe na lingana lo ba ona toi c'est na c'est penza ba tu ba comprendre très bien et loko oyo ben via sala lelo oyo bayaya nyonso batata nyonso maboke bakoka osala mote c'est belle vie qui a osé c'est ça yango moni lelo a mérité ba trophée nyonso a pesé ba tonne c'est ça oui docteur en écriture tout le monde a salam soka yoko talisa aya olobela mayonnaise a tourna nzonzi bango nyonso ya gabi a tourna nzonzi makasi ya kobabola to mona ba sililingi to mona tatouage ya munene sikoyo ya gabi abimana nini si c'est vrai nzonzi ngebanda ofuta exo nzonzi ebanda ofuta selon bango oui ba producteur angana banda opia mbongo bien sikoyo mbongo ebandaki ezala soki ekomi na maboko ya mutu ou scénariste ye pa oluka kata ye aobimisa mokie yango mona batateatre bayaki bato ya nzala baolelalela ya basi baopubliaka bango ekeye ezongi o comprendre ya mibali kote oboye baolingalinga basi ya bato na poto baopubliaka bango na nzonzing nani abala période ya nzonzing na bana mibali il faut la raisonner ba mukie makasi lo baba oyo bayaka toyebaka bata théâtre babalaka bango ya mibali babalaka bango et pas basi mais lelo so tomona batonton na biso gesho batonton lulu tomona batonton dako badécor babala na ba propre effort na ba pe balakisi so babali basa Kinshasa balakisi so tant que mibali c'est que YouTube eleki OK pona nzonzi bazaki incapable ya kobala na nzonzi bazaki incapable même ya kobala faut bazela basa bata poto ba divorcer ba ya kobala bango mabala ngo pe bana okende musika te c'est ça vous comprenez na nzonzi bango bazaki incapable même ya ko se prendre en charge so babeli ba olekisa bango lisungi bosunga artiste na bino maman Oliva lembi ekezo maman Oliva zaesu na temps ko sa famille na iteka ko sa bata théâtre c'est ça mais siko ya mayo lo babonde nini ayo lo baki côté te soka zo loba par rapport à loba noni alelaka et puis na par rapport à sepelisa sila abenge lisusu mayonnaise soki madame Bevi a calculé mayonnaise te c'est ça oui là tu pona landi a lobake Bevi aseka nzembo madilu wana akoko sala ba ironie te asa sondeni ya yebe madilu te anabwakela ka sila eza pe lokwa sonite
Ça fait ça, je oui. Madilu. Bokolema. Alobaki ye atumbolaka te o tendedede e anona ye pesaka pota o esuwaka makasi oyo o sila Nzambe peli moto o sila banyama bakoti zamba oh sila tala au moins befi befa leader befa star avia sila a touché ka wana tozonga na biso oza ka mwa mukie te nanga moni ko tokata biso émission te tokata te to continuer sikoyo kotala madame Bevi lelo aye ko bongisa d'abord théâtre mamboke yaki très sale mutu azoya ko tourner des heures de moi si beauté moko boyeke zogi boloko ba nya ou ba na passe à césarienne tala banzonzi nga kalati surtout na top vision tala longa sila ne banda obima on dirait 22 comment venez pas comme 22 sila 22 on comprend c'est comme madame veut ayo moko banda obima kwa 99 ah 99 c'est 9 boye penza nde sila banda obima so madame Bevi lelo aye kolakisa apesi stabilité d'abord na maboke image kitoko o eloba patika image ya ngolo donc muto o jouer a canaliser ko jouer madame Bevi lelo aye kolakisa bango système a syllabis muta tangi syllabis na role ezate ya munoko loba boye muta tika kanelo kwa na vie na biso muyombe gauche. Ils ont pas mal les jeunes na biso les jeunes taka batu ba répétateur mais batu na succès ya dégâts donc so lingo mekelo kwana si la linga meka biloko papa muyombe gauche yango mona ekamaka ye kapa muyombe gauche mto sango bien si la koko sango bien te ma dédicace à l'arrêt papa muyombe gauche en tout cas pas nani boye PDG nani wa bilo avie na biso ye ka ndako kango donc ausaka ye moko Bevi aye avandi sisi maboke couleur ya maboke ebongi bato maboke bazui valeur basi ba mibali ba pesi bango valeur mobala olonga mboka musika yo bala mwasi na maboke alongoli image o bazoka ba fille tete ba kabandumba bazwaka bango c'est ça Bevi mayonnaise au sepelateur pour nini au sepelateur nini chana mayonnaise za nini mayonnaise aza scénariste bapesa ba trophée mayonnaise aza trophée ni moko te ya ngote na mona te parmi bana un modèle ba osa soni un modèle c'est mayonnaise non bi aza parmi bana o bazo sala fierté na ni fi mama ba to moni ba don ba te belé ba géri ba nani ba tout ba osa fierté un modèle lelo te akoka ko sa fierté modèle te parce que est-ce que muto ka mayonnaise bala te veste be chemise a tourner te ya ero ba yida ba bima ba bobo mukindi bobo vraiment un artiste complet félicitations na ebisa o même ça elongia na koneza nani ambulance ero nana zo mayonnaise bana ba frapper tala mayonnaise o sa fierté modèle je ris comme étant ça joue à Tatumushina. Oh, abimele le père modé. Le lopé na qui jeune garçon tourné. C'est ça. Mayonnaise a un rôle tourné et kangaye. Sali au drapeau. Biso sotobe biso drapeau et mati to tellement to bouger te wa mayonnaise. Et kangaye côté mon corps. Pambo kapi. Ah? Il pas pambo kapi. On est au kapi. Na théâtre na maboke soni maman Olive sali que toi bongisa via mayonnaise na théâtre stabilité wana ekokite voilà merci lelo Bevi tu veux ça bongo mayonnaise chez nini mayonnaise TV Zoya mayonnaise Zoya eza mayonnaise ni ponga lia kama mayo bon to éviter donc à kosi na ye sokolo ba ko chiter na question na o a kosi na ye donc nzondi mbongo banda obima nango mais bato banda ozwa mbongo
hiérarchie baneko kata mais lelo bevi asala ke mbongo ya mutu caché ya mutu ezoyeba no yo signé ko apesi yo o comprendre mutu pe a stabiliser pe vie basi pe bazui valeur nzonzi eka kutu ko bebisa vie ya théâtre ma ulinga nzonzi te mais so ba Gabi lelo ba se retrouver na ba vivre arrive c'est grâce à nzonzi nzambe na ngai ya Gabi pasi mais oui, so lelo bana lelo ba olata kale so monana. C'est grâce à Gabi. Gabi za maîtresse. Oui. Suivez les guides. C'est pays to mi suka. Comme na miso na suka. Suka. Donc mayonnaise ane lo monta yo tanisa muki. Bevi a pesa kasha bien. Mutu nyonso ayaka ko jouer pas bevi to mona ka lumière changement. Ba tourner ba kenda jouer pas si là. Est-ce que si là déjà pe si vieux si bizé vie? A tout pissé malin bêti. Te. Pe na pe school. Nalobi vieux si bizé da tourner combien de films pas si là? Tout le monde bat 3 je crois. DiCaprio. Nenga tourner ye mbali ba so ya ba ngulu. DiCaprio o tumbaka nini maboke. Na elongwete. Mais kalaté. C'est une belle vie. A opé sa vie koleka nzonzi, a opé sa vie koleka sila. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, Bozaki, Ebele, Yakolanda, émission Nabino. Vous avez droit de savoir, vous avez Bozalaka, on a droit vraiment, il y a comprendre ou bien il y a maniola. Nyoso et c'est pas ça sur les artistes et comédiens, précisément Awana Kinshasa de Mambo, Ebele, les kaka, sur les artistes et comédiens. Nous sommes vraiment à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. En tout cas, ces pays, nous tous déjà na fin. Il y a émission Nabiso, un dernier mot par rapport à l'émission et puis dédicace. Merci beaucoup Exode Mikebi. Mon angai puis eloko nini balandi bakuyi ko retenir ndeti na kaya Malea ana lisumu mon côté o ya sali aya ko talisa biso te ke président Batista aza papa ya mwana. Pe to lobi te ke président Baptiste aza digne te akoza papa ya mwana ya Malea te parce que aza mobali. Surtout que aza mukolo ya nani oyo ya Malea donc ekoki nango. Donc esimbi ekole. C'est ça. Soto ye na ka mayonnaise. Mayonnaise ana eloko oloba te ya tourna nzonzini nini ebimisa ye. Mayonnaise ana nini? Kizengi ko jouer kizengi. Te. Et bimisa ene lo côté tout le bas moyen moi mon solo moyen de vivre place sur le bien continue donc et ça là est lo côté na nzoni nyonso o mayonnaise a tourner ya ko babola nini donc ngana moni YouTube nenge mutu akoma na ba structure ne wana eza bien madame bevi pa pesi bande ko belé idée a pesa na si la idée c'est ça structure na ye SB c'est grâce à madame bevi. Donc, ils ont bien accueilli à sa guide, sol, il y a théâtre. Si la akoka ko supporter, moi na mukie na lotete na ye. Et puis na kaya makambo ba wela biso ya Queen de Fader. OK. Ka bango moko ana, balakisi biso ex à madame Bevi, papa Sugiata. Kotoyo. Balakisi biso ex à madame Bevi, Queen de Fader. Mais bakangisi pa Sugiata mingi ya Gabi. Siko ex asila na maboke. Nani? Mobutu. Atike lembo. So sila o sokola. Ou bien sila longoli bilamba. So atalika libumu. A raisonner. Mobutu. Les bienfaits. Les bienfaits. Bande kobo retenir na bino. Ba dédicace. Il y a pas photo, il y a pas match. Ma famille boto bolinga madame Bevi. Bokota teo balobi madame Bevi abimana Queen de Fader asala boazongi saboye il y a pas photo il y a pas vidéo to bosani kutu ko pisa ba condoléances c'est pas maman Rosine Mutchopi vraiment courage ko perdre maman c'est pas facile courage vraiment équipe na miso HB tozotala to kendepe koyeba ba programme nyonso epi na matanga tozala potaka Mutchopi na sepesa biso likolo avion boîte de nuit eza piscine eza faut aka Mutchopi voilà ma dédicace to comme yango na bana loba vraiment ma famille bota bozala focaliser sur madame Bevi voilà biso to lingaka
passé à Belleville. Tolingaka oh Belleville pesa biso na TV. Wana eza vie privée à Belleville. Bien réfléchi. Ce qui famille bote zo exister les lots. C'est grâce à ba produit à madame Belleville. Total la kaka ba film na biso. Donc e kolanda te on a ba TikTok kuna batuba oswana balobi Belleville sala boy Belleville sala boy. Toi na tina le passé à Belleville. Nzambe kuta sala erreur. Ya ko sala satana. Avec ange na moitié. Ange de lumière. Ange de lumière. Les lois comme ange de ténèbres. Nous avons écouté ça l'erreur. Bon ben vu sur une erreur mon bois ça dans le passé. Ne peut que ça bino boza focaliser dans ma fille mais na fa famille libota. Ba base tout. Ba maman biso ya Londres. Ba base à France. Il y a Belgique, Canada, Allemagne partout. États-Unis. Non, boza la focaliser sur ma fille mais à madame Belleville. Total a passé à madame Belleville, total a makolo poussé à madame Belleville parce que ngai sepe na bino to zakana madame Belleville na Kinshasa na tala plusieurs fois na makona mona poussé na mona poussé te na mona kaka chocolat moko boye au lait et puis ya kitoko. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nayo Exode Mikebi. Merci na ba maman tout ya famille Libota. Maman Edith Nyang mère adoptif ya batu ya Clarisse Plasma. Papa Lino Soba depuis États-Unis. La maman chérie ya Mwasi Bambote Nayo. Bambote na ba maman nyonso soko lingi libanga numéro zawana yaka o tokoyoka na poto boaka yo mabanga na sous-stant kaka na manager de l'X Papa Tigre. En tout cas, Papa Tigre, que le bon Dieu te protège, que le bon Dieu te garde. N'avez pas sa prière? Ah, prière, ça la prière, ça la. Tu connais plus ça la rawana. Nzambe na tiki Belleville na maboko na yo, papa. Alléluia. Bomba entre tes saintes mains, papa. Jusque là, c'est bon. Bango ba o kose la Belleville makambuke. Eki ex ya queen de father. Mais biso toyebi mutu azaka ex ya sila. Oh, tika sila na défaut et ya Mobutu. Bolingo na bango na Mobutu e mona yawe. Ba obunda batu ba omona. Ba kambote ba so mi bale ba obunda nini. Batu ba otuna o eza bolingo na bango. Lelo to moni mamo international ya ko talisa biso ke sila banda obima na papa Madimu. Et c'est boyana kina mama bia. Mais tout ça là au monde lettre divorce Yesu. Si là qui briseuse des couples. Oh Jésus. Alinga koti samoli mo n'est pas belle. Oh Seigneur. Yesu. Na keko ziki sa makolo asila. Na ziki si makolo bijou la reine. Examiner. Ah, nebi ke examiner ko tanga mafuta. Yesu tumba bijou la reine na partir na makolo na munoko. Amen. 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 Prière que pardon. Voilà, nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Tout a commencé à beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître. L'œuvre de casse l'artiste, je suis Exode Mikebi. Tout ça qui on a vraiment pour nous informer, bino na haute bascule, balobi biso ndetoy ko basculer bango, balobi nyoso yo bato, mon sur les artistes. Tout se focaliser beaucoup plus bah oyo artiste ba pesa kabiso personnage na bango na ba film ou bien artiste en général. En tout cas, vie privée à artiste to kota kati et surtout na bato bazo côté là beaucoup plus vie privée à madame Belleville. Elle est là total à Ramoussa na présenter kabiso na Bella production et puis na Candista vie na privée et talaka vie na privée kalate mère de Abouaka film vie à Tegra donc Tegra va frapper encore Hero ya Gabi na bijou la reine ba ta na film même côté ba tourner ba actrice principale mais Tegra vraiment azo frappé tous la kaka la vie de Tegra film c'est là qui je crois que le 31 lobby déjà de toko déjà. Et sinon, voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Comme je dis toujours, c'était Exode Mikebi. Le cœur de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Restez chez vous, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir. Bye bye. Bye bye.